Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Mesdames, messieurs fidèles de l'émission Nos Origines, vous qui aimez Rabi Mavinga, bonjour et bienvenue dans votre émission Nos Origines. Devons connaître nos origines, où nous sommes venus et où sommes-nous maintenant et où allons-nous. Nous sommes donc sur Kilongo TV. On est là, nous allons parler de nos origines et cette fois-ci, nous irons du côté de Grand Bandundu, précisément dans le village de Bagata ou bien Kara. Donc nous allons essayer d'impressionner les Grands Bandundu. Nous allons parler du Grand Bandundu. Oza muta Bandundu, oza Congolais, oza mutu Oyo. Et le but de mettre un panafricaniste, ngoyeba ba origine, ngoyeba isolo ya mboka na biso tala émission qui toko yango epesa melio nos origines. Et là, je reçois pour vous une grande dame, elle c'est maman Nzazi Marie-Thérèse Mundele. Tout bien que bon maman Mundele avec qui nous allons nous entretenir aujourd'hui. Nous allons parler nos origines Grand Bandundu. Maman Nzazi Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour papa Mavinga. Bonne santé. Kimia Ezana Ngolo Nzambe. Voilà, Kimia Ezana Ngolo Nzambe. C'est avec elle que nous allons nous entretenir maintenant. Ou na mnogamboka na biso. Mboka nini? Naza muyanzi ya musuni. Tozokota ba détail. Na kiyanzi. Nena personne ti mbote na oloba nini? Oloba enke. Enke. Siko sona lobi neti enke. Yo zongselanga? Eloge nale. Enke et longue na personne le yom malamu. Nos origines aujourd'hui, nous allons du côté du Bandundu, nous allons parler Yandi aujourd'hui. Vous connaissez phénomène Kintsudi et Utawapi, source na wapi, provenance na wapi. Nos origines avec Rabi Mavinga. Suivant. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale wale Nos origines, j'avais dit nous allons parler Grand Bandundu. On va aller du côté des Kara, du côté de nos frères Yandi, Topeba Yandi. Je salue encore notre maman Nzazi Marie-Thérèse Mundele. Enke Kenale. Wana lolenga kopesa imbote. Je pense que Yandi bisika basé sali ba moi bien. To sola maman na biso Mundele. Tokina Grand Bandundu. Maman Mundele wa muta Bandundu. Oza Muyandi. Oza Muyandi. Muyandi ya wapi? Naza Muyandi ya Bagata. Précisément na village Musuni. Ouais, Muyandi ya Bakata na osepelo pesa ba Yandi nyonso ba Holanda. Yandi nyonso. Wana pesi Platini Mobe Imbote, Junior Mobe Imbote, papa na biso bienvenue Kamba. Na ba Yandi nyonso ba Holanda biso bande bunyo biso nyonso Grand Bandundu na pesi nombote. Boyo konso na ki Yandi. Batomi bavoyi kwele ntiobi kona Bandundu mborabe. Mborabe. Pambore. Batomi baye belé. Mbo. Rami matalma yanti katana mazini pa. Aye biok. Aye biok. Mais a pakaka. Batoe ko tiomi ya bia mborabe. Mborabe. Yebisa sona no mama Mundele. Oza Muyandi ya Bagata na village Musuni. OK. Bayandi baza ebele pare. Ebele. Pourquoi ça so Bayandi ngona no isi so Bayandi po isi so ba uti wapi? Ba oyo boye baza ponga na ebika na Bandundu ba yaka mtu baza ke ebele. Mais nazo kamwa oyo ko bisa ndelo ke Bayandi baza ebele. Bayandi baza ebele. Ce qui tokei na collectivité. Ya Manzasai. Toza na Bayandi ebele, toza pe na moi ba village ebele o eza composé toujours na Bayandi. Wana na lobeli bato ya Manzasai. Mais ceux qui tokei net na secteur Nkara na Doué. Kuna pe baza Bayandi. OK. Toza distinguer ba bengaka ba kuna Bayandi ya Nkara. Bayandi ya Doué. Biso toza Bayandi. Bulungu pe baza na Bayandi.
yango wana eza constitué na secteur Nkara na Doué. À partir à Bulungu kota kuna okei biso bato toza na rivière à partir à Bagata toza na rivière Inzia kuna pe toza na bayandi ebele mais exceptionnellement Mamundele bayandi lelo toza na nos origines to solula to ba source ya bayandi ba uta wapi bayandi ancêtre na bango ezalaki nani bayandi ba uta wapi na yoka baloba lisolo neti bayaka omona babeta lisolo ya moitié ange babeta ba solo ya ba kombo kimia kasongo pe son âme siko bayandi ba uta wapi bon koloba penda origine ya muyandi soki ya uta wapi information wana futo lukango mingi mais selon ba dire ndenge to sololaka semblerait que bayandi ba uta Gabon on a Gabon pe bayandi mususu bazali mais ndenge ba uta ti baya kokoma ba s'installer en tout cas na za penda na vraie histoire te pour futo loba très bien mais du moins ba uta Gabon mais ba uta Gabon ba uti Gabon ba ye ba leki ba Congo ti ba ye na bandundu kota Kara côté ya ba Bulungu kuna bon to yebite soki peuple nomade wana bazalaki bandaki di en quoi wana en tout cas futo luka peut-être ba livre mususu ya histoire pour relater biso ba histoire vraie prochainement to robeta on se fait bande roba yebi ba ko signaler biso ba simato me ba osola au moins lisolo mais du moins ba uta ba comme ça dans ba commentaire ba benga numéro les affichés et ça bien mais du moins ba uta Gabon ndenge bande comme ça ba uta Soudan ou ya ba yandi biso ba yandi to uta Gabon ti to yeko s'installer na Bandundu ouais Bandundu ozalo ba yandi Ankara ya Bulungu baza et mesko oyo bino boza eza ya Bagata toza ya Bagata ba boza ke boza na ngambo ya rivière Inzia toza na rivière Inzia précisément pour na village Musuni village Musuni wana ezaki centre moko ya usine ya HPK ezalaki na usine bazali ko produire mafuta ya mbila siko bayanzi o bavandi wana ancestral na bango penza bazaki na ngambo ya rivière Inzia kuna babenga yango Kemba. Alors à partir ya usine wana ba traversa kingambu ba ye kovanda na Musuni wana nde batikala ba originaire ya mboka wana mais esangisaki bango batu mususu pe bautaki par-ci par-là bao bazali koyani musala na usine ya mafuta o ezalaki wana mususu bayaki pe kovanda wana vu que vie ya mboka wana ezalaki très bien. OK. Et bandeko nyonso bayana ikomi ke bayandi ba sa procurer na espace wana ya terrain wana nyonso espace wana nyonso komi ya bayandi et en quelque sorte ko le bayandi bazapeka bayaka te muyandi aza muyaka te banani alobaki na bayaka biso na bayaka toza ebele te muyandi aza ata na communication moko te na muyaka soki muyaka azoloba muyandi akoyoka te soki pe muyandi azoloba muyaka koyoka te et puis muyandi akoyi koyoka na muke na muteke. OK. Muyandi na muteke nde bayokanaka. Peut-être muteke azolo bomona moi ressemblance à ba mot ezalaka. Et puis accent est à peu près accent est à peu près mais au moins que pas tellement. Mais muyandi aza muyaka te. Muyandi aza muyaka. Po biso pe na kini eza et comment ba tenir sa bandundu ba yaka kaka mais c'est que vrai ba yaka pe baza ebele. Ba yaka baza ebele. Bayaka baza ebele bayaka apparemment ba dominaka na bandundu bon ko dominer pas tellement ba papa na biso assemblée nationale papa Mboso Kodia bango bayaka papa André Kimbuta ne au sommet wana bayaka bango zaba baza batu bazana na sekoto ni to uti kisasa pour que nous komona bayandi il faut passer par bayaka utika bayaka na sia ba teke bayaka tout ça bayandi bazana se OK parce que bayandi nde ba mona neti bango nde bakolo bandundu bon kolo bake bakolo bandundu bato na bato bamikumisaka kaka mutalinga échec ya zate bayandi babi bango nde bateke bazwa kisasa eza bateke na banani na baumbu bango ya bango bazwa kisasa bandundu ya bayandi bandundu yango soki toke bandundu aza vaste aza lelo na baza séparé bandundu batie côté ya likolo basakata kuna banani bakomi batu ya province ya Inongo. OK. Tous sont des bandundu mais
Côté wana bakomi inongo. Côté ya sezwa bayandi boye nde bakomi grand bandundu. Côté ba bozi na wana nini? Wana bon na balobo bake inongo. Bango baza na inongo. Bake inongo. Abokabwa ina bango. Tokabwa ina bango. Soki pe oye à partir ya kenge lisusu ozwa bayaka. Bango pe baye epai oyo. Atikali côté mususu. Séparé. Mais côté culture, le cas total un combat boziana, bah grand bandundu et bien ça peut artiste belé na kisasa otoko tout est la tolo. Et qu'est-ce qui fait que na n'était chez ba yanti fait bazan ma casse na culture, mais apparemment en réalité culture peut dominer que la kisaka qui oyo province oyo to likambu o ba on ba vivaka buyi baza buyi et bina ba yanti nini. Bon, biso na bayanzi culture na biso en tout cas, c'est to keineti na art, le quoi musique. Tozaraki na papa Taboulé, o bazali ko sala fier ya. Papa Taboulé Muyandi. Papa Taboulé Muyandi, papa Ndombe Opetum Muyandi, papa Izeidi. Bazali bayandi. Bon, na koyi ko tanga ba yemene ya, mais oui, yemene ya za Muyandi mais à côté ya Bulungu kuna. Aza penza ya bagata te. Bon, papa Charles Momba, il peut on dire Muyandi. Bon, naïbi papa Charles Momba non, naïbi te. On dirait ça, bon, on dirait ça il peut mélanger. Mais musique n'a pas bayandi. Et ça qui folklorique. Oui, musique à bayandi jusque là, et ça folklore ainsi. Avec un rythme. Et kenda vraiment ma cassité. Et kenda makasi folklore yanti yanti bande kona biso baluba so ba kena mutu ashina bango ba yebi déjà oyo mutu ashina baluba so kena bande kona biso ba Congo ba nani ba mari misamba malombo eza ba nani ba manyanga kipala ba manyanga oyoka ke oyo musique na ba kipala ba manyanga na bande ko babetaka musique folklorique na njili wana bandibu bantano ba manyanga o msusu okasa ko mona eza nini ba beta mina ba matanga buye Kumbwe kimi aïe banyeza banyanga o sentir soko yoki ko ebi o banyanga mais bayandi pe soko yoki o sentir que o muyandi en tout cas folklore yansi eza makasi neti bande mni o ya mboka yo ko yeba o ya folklore ko yemba yango non ata mke ba ba ke mboka na nzembo mboka na biso oyo bon na ko yemba lokola nzembo mo ba folklore yansi oyo bayembaka obe mi mamona bempa baya keterike mabwa baya keterike mabwa bon choc bon chama ya men baya keterike mabwa en tout cas moi muke voilà tika moi bezelo maboko wala siko babina na luketu na makolo to na mapeka bon bayanzi en tout cas mingi baza luketu Congolais apparemment na Congo pas bande comme STR moko bagenda na peka mais so ki na ba Congo luketo ki na ba Kasai luketo ndenge so pe Équateur wa bonyoma wana go sambeza te oui to fandi mo mkena culture on dit papa Ndombe Opetum Muyandi papa Taboulé est-ce que influence ya musique folklorique yo atanke Muyandi omona ki on pe na musique na bango oui na mona ki yango lokola la musique ya papa Taboulé tango ayembisi mama mbili ya belle yome nzembo yango ezalaki ndenge nini lisusu na bosani koyemba yango mazili nga mopale ayemema ya monena mazili nga mopale ayemema akarabi makobola mabeale barabi lekele nzimi emema ya monena wana ezalaki folklore yansi tout fait. Ok. Bon, la question, on peut dire folklore yansi. Question pas ayemba folklore yansi oui yango moi na yebisa ki okay yazala ki na sens ya bulungu. Zaki na bagata. Peut-être na côté na ba. Nzembo on peut dire kitoko Eleonore Kinunga lingaka ngo ikimi. Ce qui est peut-être nzembo on se kima. C'est-à-dire nous le bas folklore wana yansi. C'est exploitant au lelo na musique moderne ko tombola so musique na biso koleka. Très bien. Ezaka kamutu a exploité en très bien ndenge papa Taboulé bayembaka. Tant bayembaka mazili wana. Ezali ko beta na ba fête tina poto. Oui, tina poto. Oui.
au moins que moulu bazo yemba nzembo wana malgré ya comprendre ba mot ezolo ba signification te mais azo prononcer yango bon on a dit na yemba na yemba mo oui bien côté mais metika moi capella mesdames messieurs on est donc là nos origines on parle aujourd'hui on est du côté du Grand Bandundu et à Kara chez les Bayanti. Pas encore à Bagata. À Bagata, chez les Bayanti. Tous sur les Bayanti, toi, maman Mundele, maman Nzazi Marie-Thérèse Mundele, Benga Mundele pour tous sur la Moukouse, Enke. Ouais, à part culture côté musique, mais culture, monsieur Zali, mode de vie, il y a Bayanti. Il y a Kanini, n'est-il l'autre, c'est ok, pas d'ambition à Baloubo, Mona. Shima ni matamba elanda kala c'est ok côté Congo yo ko bitoto saka madezu ke côté Équateur kuna mbisi ba Swahili madesu ezali ni côté na biso ya Bandundu mingi bon so to koloba pena culture ya bayanzi elieli na bango façon de vie na bango en tout cas baza ba un bon cultivateur bango ba vivaka mingi na culture cultivaka mingi fufu manioko masangu te masangu non bango manioko babenga oni luku kendam makabuza bayenzi babenga yango kendam mbo wana fufu basi balambi ekomi na basani po balia babengi yango kendam bon baza makasi pona kolona yango baza makasi pona kolona nguba baza makasi alona kape mbika wana penza eza biloko oke ba produire yango kuna na musuni wana mais bale yango pe na kisasa en grande quantité pe et puis qualité ya kitoko mingi c'est to kele tabitabe awa fufu wala soke ba wela yango mais kolia fufu bien sûr eza accompagné kaka na eza accompagné na bilei nyonso et pas na bango ba chasseur bazali malgré chasse na bango eza limité pour na bango moko eza na quantité te ok ebima bate kango eza po balia kaka ele abalia kango na communauté na pondu na bango na ba légumes o bango bazana ngo kuna bongo régime alimentaire otoyo kaka o bango ezaka kilebu o misili o mikungu wana bango te wala bango eza na kati ya bazamba na bango basala kango alia kango ok alia kango tozo betel cela ba yandi na Grand Bandundu et ba bikuna ba ancêtre bazo vivre na bilanga bazo cultiver mingi pe manioko et puis na masangu nguba izo sunga mingi mais lelo mbongi pe koma et mbongi pe koma na ngukuna mais isa plus ya kolia kaka isa plus ya kolia kaka commercialiser te mais nos frères de Bandundu, précisément les Bayandi, ne sont pas riches côté viande et puis côté poisson. Vous avez parlé de la rivière India. Ils ont un bisi malongate. Ils ont un bisi et que sungande bango moko. Mais commercialisé non. En tout cas, on a tout le vérité. Apparemment, on peut dire que Bayandi baza pauvre. Pas du tout pauvre. Baza pauvreté. Ba cultivera mingi maniok na arachide. Okay. On va maintenant parler du mariage chez les Bayandi, chez nos frères Yansi. Babinga ba mo Yansi et mo Bayandi. Bon biso to Bayandi ndenge to ba communément biso nyonso. Et comment se passe le mariage chez le mariage traditionnel pour ne pas te exagérer les lots chez les Yansi. Et pas Bayandi mariage ça se fait comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui. Tous à la pré-dot. Oui, na dot. Nyoso wana sale makana okandingi mo. Na pré-dot to ko lo bakandingi zaka kanga lopango. Ouais. On va les tout fan dans la dot. C'est-à-dire pré-dot eza dot ndeza suka makana nyoso ça le mariage coutumier. Ouais. Zala kaka kambo ya facture. Papa na mama bayokanaka en coulisses. Basangani bapesi tarif ya montant ya libala oyo bango balingi kobalisa mwana na bango et na kati ya libala wana ezalaka mbongo wana ezalaka séparé te ke mbongo ya mama autant mbongo ya papa autant non batiaka ke ya mama par exemple
$350. Il y a papa 500. Non. Non. Papa yandi bongo te. Voilà, bozo teka mwana to bozo teka marchandise ni. Libala papa na mama basanganaka. OK. Bache montant moko. Na kati ya montant wana nde yango bakokabola bango famille ya mama na famille ya papa. Bokabola ndenge bakabola kango siko ndenga na yebi pe na onga na balisa. Bapesaka na papa 60% ya mbongo libala. OK. Bapesi mama 40% ya mbongo libala. En dehors ya mbongo tozaka na mo ba matériel o tosengaka. Neti Congo, sani, veste, soulier, wana nde ezalaka préciser que eza ya papa, eza ya mama. Alele comme ba groupe électrogène na ba moto. Libala e dépendaka na famille ya bato. OK. Mais basusu bazo exagérer par rapport ya kozanga position ya vie. OK. Nde o moni exagération wana ezokomaka. Mais na ba o vraiment baza ba parents o ba raisonna ka penza po boteki mwana na bino te po vie ya libala pe esuka kaka na bonga libala te. Vous allez toujours na mwana na bino, vous vivre toujours ensemble. Mais on les a ba symbole. O ezali ke tondimi mwana na biso akende pa ya mobali wana comme symbole pesa biso boye eza ko garantir. OK. Libala ya bato. Mais ça mutuna moso na tonyote na bande comme so ba sepela na ngate ba bomona ngavuma arabia biso sa émission te. Oh na yebi na ngai. Na yebi te. Mama Mundele. Azamu yanzi mutabandundu. Botamso bomona neti muluba neti mpembe mingi te mutabandundu. To lobi apima kamba barasi ya bani ya bato ya bayanzi. Libala pa bayanzi ezana 3 tranches. Toza na ngambo ya tata, toza na ngambo ya mama, toza lisusu na kinchudi. Kinchudi. Voilà. Wana unalobi on bien na kiyanzi. Unalobi yango ndenge balobela kango. Kinchudi o na yebike bandeko bazozela bayoka makambo. Meto lobela ona ndenga libala. Pona lingite ya tuna kinchudi yango eza nini? Na ndenge ya libala. Kinchudi asala ka facture te. Que na kati ya libala ambonga kinchudi eza autant. Non, mutakosa yote tolanda pe bilobela ya mokilité ndenge to mesana koloba. Il faut que soit vérité lelo ande tozo fuma mato soit vérité. Vérité ya kichuli eza wapi. Omoni bandundu baza matriarcat. Oui. Alors pouvoir à bon maman et jouer à moi rôle makasi na vie ya bana. OK. Na kotala ndenge na ba Kongo pe baza matriarcat kuna baloba bankazi. Banoko. Siko biso pe banoko. Mais ki tu lelo na lobi ko loba ke ba mama po ki tu wana azalinde papa oyo aboti mwana ya mwasi oyo azobala. Et pas ya mwana mobali ki tu desate. OK. Mwana mobali azana lisolo ya ki tu ata moko te po soki ya ke ko bala na ye abali mwasi na ye. Mais mwana ya mwasi nde tata ya mama na ye mutaza ko réclamer droit ya kinchudi wana. OK. Ba kanisaka ye. Makambo ya kinchudi nga na comprendre malamu te. Kinchudi eza nini? Kinchudi akoti na libala pa ba yandi pona nini? Tola nananu élément oyo natangi futa proposer biso bon tozunga to koba lisolo na biso to beta lisolo kinchudi bien na mama Mundele oyo azamu yandi to yambi lelo. Non. Ezalaki te pe na makanisi nanga o. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende très tôt. Nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. C'est pona kozanga babote ne bandelia pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La
les gens purs et sans tache devant Dieu notre Père. Voilà, des retours sur ce plateau, nos origines. Vous savez, on est en train de parler de nos origines. Nous sommes donc au Grand Bandundu. Là, nous parlons de Bayandi. Bayandi, Baza Banani, Bayandi Bauta Wapi. Et les autres, comme ici, Tozolo Belasso Kinchudi. Bamsuba ba Kinchudi. Kinchudi. Tozamu Yandi Aluba Lubagango Bongo. Kinchudi. Azanani, ndeko moko esana Kinchudi zaka nde bakongo baloba ko koko grand-père nde yangwana na Kiyandi Kinchudi. Et c'est vrai? C'est vrai. Kinchudi wana azali tata ya mwana ya mwasi oyo bazobala. Tata, excusez ngai, tata koko ya mwana ya mwasi oyo bazobala. Okay. Lokola tata ya mama na ye. Ah, koko ne ya côté ya mama. La fille oyo azobala. Nde koko na ye côté maman nde aza Kinchudi. Papa oyo aboti mama na ye. Akoya ko réclamer droit ya bakoko na ye. Droit ya bakoko wana nde babengi yango Kinchudi. Babenga yango Kinchudi. OK. Bechuli. Ah. Na Kiyanzi babenga abongo. Bano oyo mwana na ye ya mwasi aboti, papa wana aza na droit moyennant quelque chose. Mais ce que omoni ke koko wana komi ko luka ye moko personnellement physiquement abala mwana wana komi kindoki. Comment comme c'est compliqué. Et komi kindoki pamba te ce qui na lobi na sens wana papa wana akolinga te famille ya mwasi oyo ye abalaki babosa na famille na ye complètement. Yango wana balukaka kolanda bana ya bana na bango ya basi bazonga na famille ya papa parce que famille coutume yansi baza ba matriarcat. Papa saka importance moi mingi na banoko na bo mama. Bo papa neti ba isola yango mukie. Nde yango wana papa wana alukaka ko réclamer droit na ye côté bana oyo ye aboti. Tango bana na ye babandi ko bota, bana wana ya basi yo mwana na ye aboti nde akichuni na ye. Tout comme ya ko yiko lobake bon na famille na ngai papa mwana moko azobala koko na ngai wana ezaka pona kozongisa relation wana ezala makasi abalika na famille na bango na koko expliquer yo boye yo za mobali te obali mwasi na yo ya muyandi mwasi ya muyandi wana bayandi baza matriarcal selon coutume ya bayandi ya bandu koko sko ya mwasi na nga mwasi na yo papa na ye nde moto akomi ko réclamer bana oyo yo boboti na mwasi na yo bakoko na ye po babosa na complètement famille na ye te papa mwana wana abala na famille ya papa wana baza famille te baza na relation te na ba Congo babenga yango basusu mwana buta mwana buta c'est-à-dire makila ezonga na famille ya famille ya papa akobala mwana na ye te oyo aza mwasi na yo mais akobala mwana oyo yo na mwana na ye boboti koko wana nde ye wana Kinchudi ya papa wana bino mona bayandi botrouva nango normal eza nango normal mais la civilisation actuelle oza frère et sœur mingi babala na kati siko na kati ya mbongo oyo ya libala ya dot wana tozwaka papa na mama bien que papa kozwa 60% mama azwi 40% na kati ya 40% ya mama akolongola droit ya Kinchudi na kati ya 60% ya papa longoli pe droit ya Kinchudi ba constituer yango nyonso esali pe mo enveloppe moko ya bien a présenter mwasi na yo abalaki enveloppe oyo mbanda na yo achaki po na yo yango abali mwasi na yo ti asombi mwasi na yo ti bapesi yo yango soki aza na ye de bonne foi aza na eloko akoloba te akoyamba yango mpe asepeli na ye mais soki omoni complication ebandi loba aza kaka moto ya motema mabe mais ezalaka nango problème te et puis aza na droit te asala facture ke yatinda mobali wana pesa mbongo autant non ezala toujours en coulisses commission ekomaka o obalaki mwana mais Kinchudi na ye ayebi balanta siliki ali bapesi facture mususu obala susu pona Kinchudi te wana sikoyo papa na mama nde bato ba jouer na erreur
Tant que bazui mbongo bazaki ba égoïste ba pensa ki na kichulité katana wana mamundele zongisa biso nanu na source makambo ya kinchuli euta wapi kaka ndenge na expliquer yo kichuli euti nulle part ailleurs kichuli ezali système o eza imploré na kati ya bandundu mingi côté ya bayanzi so okena bambala bapende babikolo mosusu wana baza na makambo ya kichuli te kichuli eza na bayanzi na bayanzi wana pourquoi bana soki papa na mama babalani plus famille ezalaka ya mama bana balobi boza ya ba mama comme chez baluba balobaka bana baza ya ba papa chez les bangala pe koyoka bana baza ya ba papa po bango baza na système ya patriarcal bana bakipatalelaka mingi botata mais soki ba Congo bandundu bana baza matriarcal bakenda badépendaka mingi na famille ya ba mama na bango. S'il y a un problème, soit malade, soit à résoudre, mingi batalaka, banoko na bango, famille ya bon maman na bango. Mais à partir ya wana, papa mimona kike, al comme ce qu'on a moins infériorité moko ya botata côté bana na ye. OK. Po lokola ya bali mwasi aboti na mwasi bana wana kutimi ezolo bake baza matriarcat c'est que eza plus banoko ba mama. Alors po nga pena bénéficier na bana na ngai ndi alandi ba koko. OK. Bana oyo mwana na ye ya mwasi azobota. Donatikeli famille ya mama bana. Mais ba koko na eko récupérer ba koko. Na zongi sa vutula menga. Na zongi sa tama kila na ngai ezonga na famille na ngai. Moye ba kende mobimba bongo nyoso exact. Mais est-ce qu'il arrivera pe koko pe abali pe kinchudi pe na ndenga normal? Oui, basala kango yango moi na lobaki ne bandelike. Soki omoni est arrivé bongo. Mais par rapport à l'âge, yoza koko, oyo ba koko na yo, ok ba la peine normale, au moins te que. Kasi nko, mama kamusu to bango, mutema mabe wana nko moko ni nkaka sala. Mais ce que tani en réalité neti biso. To zala ki pena ba koko, mais koko moko te ayaki ke ya bala yo poza kitulu na ye. Ata oza kitoko na yo ndenge ni ata eza non. Après vous avez payé kitoko. Ye akozela kaka ba pesa ye. Bon. Mutu amikumisaka te wala yo mtozo mona. Te oza kitoko ti lelo. Merci. Merci. Koko wana akozwa kaka mbongo na ye. Alobi mwasi na ngai na teki yo mobali mususu azio selon ne ba blague bazai ko sala biso pe. Ah ezenango ambiance ya famille. Ya famille. C'est-à-dire koko ayozo ba koko ne basi na ngai ba ya basi na ngai so mbali abali neza ko pese pa tamula nya masanga kaka na bali si basi na ngai ke o meli mobali mususu azui bongo mobali wana tikinga kaka boy on comprendre plus ezo mate yo koma neti série kindoke komo kota na kati ona lobaki kindoki wana presque zakaka mutema mabe ya mutu wana mais pour elongwa na culture ya ansi to ya ba yanzi ya grand bandundu to ça ndeni bon elongwa nango ngana ko ba bon tu le loezali kintu oui tala to ko beta masolo to zolo bela culture yansi mais to toucher ata moi ba point mususu eza ba bilo mo lokola sorcellerie na monde moyen longolango effacer yango exactement mais ça fait peur bandeko ba province mususu to peka na bandundu ba komi ko banga ko bala bana so ya basi ya bayansi oui bazo banga oui ko banga ngo me ngapela na lobango eza na tina te po biso pe to bala ba conséquences ma mundele eza précisément ne to lobi kaka ezo dépendre na motema ya mutu wana mususu omona abali bien ikomi kinchu di balande bana bakomi ko kufa motema mabe bazaka na posa ko sala mwana na bango ya mwasi wana nko nde babimeli wana. Mais en réalité, vraiment, ils ont un problème. En réalité, en tant que fouta, Fiston Bassin de Junior Mobé, il y a Bikinchuli et Aka Koko. Koko ne baza, tant mimi Koko ne ya moi sabia moi sinangai. Ah moi sinangai moi na kolia comme na 18 ans 19 vazoba. Ah moi sinangai bali, c'est-à-dire repessez-moi vers agi. Repessez-moi quelque chose et enveloppe ACP la yepe aboti ba Koko ba koli ba bali. Soit disant basina ba bali. Mais sikoyo na mtema benenge mundele alobi nde balati yango bakomi kokena yango sikoyo na spiritualité to pe physiquement na ndenge moko boye ya mabe pour la konyokola mais mundele obieza pasi pour na olongola yango na mboka na biso surtout na culture wana pour essayer meni ntsala essayer moi position ezala bongo ezaki blague c'est-à-dire
blague wana et comme une moi réalité moi Réalité. ce qu'on passe qui tu dis et ils ont pour longa sous-souté et ça dit que est-ce que ba fille to bana ça ba yandi ba bala peu facilement na ba village entouré ba village à pembeni na biso na lobi hein soki oza muyandi OK poto on ne robala entourage wana ya bayandi te soki oza muyandi oza admettons na capitale là Kisasa na Kisasa on ne robala ka entourage wana ya bayandi te baye bazokutana nango mi baye batekana net na ba village natal OK basusu pe baza na chance na bango soki pe mali chance soki pe nini toloba akutani pe na mobali na ya muyandi balingani bazoki ke noto za bata culture moko to balana na biso mobala ni bakotosa kaka ndenge coutume yango esalimaka mais en tout cas vraiment neti na liboto yanga biso tobali si kichuli aza ata na liloba te OK aza ata na pouvoir pété baliberaka ye moke na ye bazali tozali neti actuellement tokobenga bango bakousin na biso OK baza bakousin bazali bana peut-être ya batata mwasi ya bamama na biso famille ya mama na nga botata na ye nde babichuli famille ya mama na nga pourquoi bon déjà le bi il est moza opesa ka mo enveloppe si mais tango kabulango za déterminé pour ni ko pesa on tata na kati ya libala tango ba yo pesa dot bo bi atolo on pe ya kinshudi ya kasi na yebisi yo bongo na kati kaka ya dot ya mwana ya mwasi nyonso eza constitué oui nyonso eza mbongo wana ya libala mbongo wana katimini na tango tikali en famille mais pourquoi ne pas kotia ngo ke na belle famille bazwe baké oyo ya kinshudi et concerné bango te soki yo obali admettons yo za muyandi mobali ya mwana na yo awuti mundele na poto yeko bala mwana yo kende osema kama kitu non lui n'a rien à voir ata awuti est ata awuti Kasai akobala nde mwana na bino komba mariage nyonso esalimaka admettons lelo ba famille muso basenga lenta muso basengi $2000 bazwi $2000 bapesi bino na kati ya $2000 wana babakisaka soit accessoire mususu bamasanga ba veste tout consort ndenge largeur ya longueur ya mususu bakoma osenga wana libala baye basali semblement oyo kinshudi il faut bopesa wana ya mutema mabe nga na yebi ke epa na biso na ndako na biso na liboto ya ngamba yanji otozali kaka na kati ya mbongo ya dot wana nde balongi wana logique normal bakolongola ki famille ya mama baboyi famille ya papa akosala mais soki famille ya papa moko mamundele nebisa yo bofandi vraiment eze baluba baye kobala mwana ya muyandi lisolo bandi bapesi mbo mpona kinshudi ntango ka bayoki bongo na ntango efuta na yebisi yo fete eyindi tokopesa te bokopesa soki opesi te kopesa te kinshudi toyebi yango te mbo ti il fallait mutu moko aya koexplike makambo na ye soki kinshudi eza koko kote ya mwasi bonga na yebeli yango wapi mutu moko aya koexplike te ezaka symbole koko ya mwana mwasi mutu aza na besoin mpe amela esengo abalisi koko na ye mais etiaki désordre vraiment bien que base calmaki mais bayokanaki malamu te uta ebandeli voilà. Ne va pas trop tarder sur Kinshudi, je pense que vous avez compris. Et par rapport au sujet du jour, on est donc dans nos origines, on est du côté du grand Bandundu. On parle des origines, il y a des connexions à Bayandi. Et Bayandi, là où tu vas expliquer, c'est qu'il y a Fufu, na Pundu, tu peux avoir Bandundu, Misili, Mikungu, mais na ya oya nkara nyameza mingi te zaka mukeo ba megaolia so bagata kana ni kara mi bagata bande on a fait bagata voilà c'est dans ce sens là vous comprenez la petite histoire bandeko et ce mitune zali bokoma bobenga et mundele pe ako pesa pe numéro na suka to solo là mais perception na ba caractéristique ya ba yandi bazaka ndenge nini comment ka so monika mutamukuse bika wa batabandundu boye mutaboye bayanti bazande papa soki nalobi ke bato abandundu baza mikuse to baza soki boye bafingaka bango waya boye eza kaka mokili bayaka po soki otali taille ya bato c'est partout soki okende na Équateur okuta bapikime
baza ba Équateur na est pe na est ba pigme bazali parc ya Kauzi biega taba pigme baza batu ya côté wana baza bandundu te baza bayandi te. Alors chez nous toza na catégorie ya bataille nyonso. OK. Ya mike bazali, ya minene bazali, ya mwindu oui, ya mikuse, ya pembe bazali. Eko dépendre kaka. Obe mina kwa za pe muta ya bagata. Ya za idiofa. Ya idiofa. Na pesi mbote, na pesi pa Thomas pe na Belgique mbote ya Zolanda biso. Donc kuna bata mikuse baza bata milai bazali, eza mélanger, c'est comme tout le monde. Eza na culture, ezali na mboka moko te balo bake bango bazalaka bata milai. Non. Non, partout ya mikuse bazali, ya mike bazali, ya minene bazali, ya milai bazali. Mais ce que c'est le majorité netenga na roboya yango. Et pas na biso penda so kotali majorité toza bataille lancée. Toza milai, toza minene, toza pembe, mutu pe ko confondre yo pandi mayo ke oza muyandi a roboya yango. Mais na za muyandi. Netinga ne ba te ko za muyandi. Na za muyandi. Na za na bandiko na nga ya basi ya mibali, toza vraiment lancé. Toza ebele, utaba mama na biso batata na biso. OK. Mais roboya yango ke ba ya mikuse bazate te bazali. Mais ezate ke baza dominer non. Ça ndenge partout existe kaka ya mikuse bazali ya boye bazali. OK. Je pense que vous avez compris la petite choix ba yanti et ba yandi. Mnogo na pe ki yandi kaka. Ki yandi kaka. Yango wana nde penda mnogo na biso. Ena lo basumbote na bosanya wana ba. Mbora ame. Mbora be. Mbora be. Enkebe kwana. Platini mobei mbora ambe. Moroko. Wano pesi mutu moko. Ouais. Mais na bayandi nyonso obuza wana. Oya makasi oyo ke babunda. Table ezaki oya côté na bileto ya bagata nde bilombe. Bisonde. Wana obunda ya côté na bino ko défendre côté. Na bundeli côté na bisoté. Mais ce que otali vraiment bayandi wana ezala babenga ya Nkara. Babenga ya Dwe. Eza appellation. Mais okuta baza badinga, baza bamputu, baza bangoli, baza bapindi, babikolo esangana. Mais ba généraliser yango nyonso babenga kaka bayanzi. OK. Mais so ok na secteur Nkara. Baza bayanzi mais okoyoka yanzi na bango esangani na mwa ba dialecte na bango mususu ya mikini. Mais bango nyonso wana ba uta pa na bino tope bino nde bo uta na o Yankara. Te. Yankara baza na origine na bango Yankara. Ya Bagata baza pe na origine na bango bato Bagata. Nde tokokai ko soutire muke ko lobake ki yanzi wana ya côté ya Bagata soit disant que ba uta côté ya Gabon. OK. Mais en tout cas na robeta lisolo ngo penza te po na yebeli penda historique yango bien te. To ça ba recherche prochainement, to expliquer ba détail wana nyonso. Donc ba tina ba question pour que prochainement to ya nola na mituna o nyonso ezangi lelo eza malamu mingi. Muyandi ya Bagata soki azoloba, eza moi différent na muyandi ya Dwe na muyandi ya Nkara. To wana même pas différence yango. Bon, en tout cas, te pour la yebi loba oya bango kuna. Oya bango ebite. Mais soki quand même ba o lobozo yo kapé. Okozala na difficulté mingi. Mingi. Moi ba mo peut-être moko. Mais que o comprendre penza que sans so bango bazo lebela eza yango te. Mais biso na Bagata kotoyo. Ata toza village natal moko te. Mais oya zoloba po bayanza mokamo bazali, bayanzi ya Beno bazali, bayanzi ya Bagata bazali. Ba oyo peneti biso à quelques kilomètres ya Bagata vers rivière India. Tozali pe au mati OK côté mission Banzalute. Tout le monde là. Ceux qui bazo solo là, pour sentir que toi et le roman. OK. Malgré toi ba village différent, mais tonalité les amours. Tonalité ya Bagata, na tonalité ya Dwe, eza différent makasi. Léona politique banani oyo bayanji ya Bagata to koyeba ye oyo muyanji ya Bagata. Ah papa na zapena na kombo ya utangate. Lino ya politique wala. Lino te. Voilà, je pense que vous avez compris, on a parlé avec maman Mundele et Touti Bagata. Na baguto wana Bagata. Toko sola bayanji nos origines, moi bien. Bande wa Bagata bozat. Beaucoup matena mona bino. Bo benga numéro za affiché. Oui, c'est petit bango te maman Mundela lobby. Ba ça débat. J'avais ma question Zabatinda, voilà simato ya no la nyonso. To me goluka bande comme susu to enrichi, to yambi bo comprendre les actes introduction, to lobeli kinchudi, to lobeli biloni to liaka na Bagata
mais tolona na biso manioko toliaka pe mingi fufu musique toza makasi musique on biso tobenga kwa nini folklore yansi neti folklore yansi kaka folklore yansi toza makasi na makambo wana et puis quelques détails prochainement topesa so ba détails misusu Mamundele est-ce que tokozwa numéro soki eza mabete numéro na ngana opesa yo en coulisses. Ah d'accord. Vous avez besoin de numéro Mamundele to oyebsinga na kope na koyepe opesa yo so eza mabete benga mingi émission benga na émission ça la critique yebisa so ba question ezali tinda botinda ba question botinda ba question Mamundele akoya prochainement pour ayanola surtout makambo kinchudi tinda ba question makambo msuya ba yanzi oyo yebi oyo peut-être le bête tinda ba question pour que malasima to me akolobela ngo pesi na nimbote. Merci papa Mavinga nazala mingi akoloba te mais na pesi baninga nanga mibale to vandanga na bango mingi ba camarade na ngai eza mama Nicole Mupindi na mama Emembwete bango to vandi na bango mingi na sans filawa bango na pesi mbote na ba connaissance nyoso te mwana yo oyo mwana oyo balisaka na tozobi na dansa bayandi pour mon sona nani Kandi Kandi mbote na ye eza malamu Kandi nani Kandi Tanganga mbote na yo na kiyandi so nene sabango merci nde bolandi biso botina mituna mne to koyanola prochainement to le bonde ngolo bala wakaka merci batwo ndi ya yem ngok to solo na balasima. Ah, merci à trop, je pense que vous comprenez. Merci Nathan Kifuta, merci Gauthier Kele, merci à Fiston Bassin de FB International, merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mata, l'homme de la foi, merci à tous les fans de Radio Mavinga. Vous qui avez suivi cette émission, c'est vrai, na ba réseaux sociaux, tozana teka rapona otila biso nanu afinga ki oyo, nanu alobaki boy, to ela bino ba émission boy pour vous comprendre la culture na biso. Bayandi bazawa, pour vous comprendre la culture na biso. Bana mso babota mna mkili ya poto, bayebite bagate zaka wapi. Bayebite nini to liaka na bagata rivière India bayebite à travers ba vidéo oyo pour comprendre la culture na absolument tozaki na bagata wapi sika to solaki na mama Mundele et bongo prochainement peut-être na linga to ki kota ba tetela sima to zonga su kota ba nyanga tozoki kota ba tetela tozoki kota ba nyanga soki oyebi mutu moko ko intervenir à expliquer bien nos origines et kozala malamu mingi ekolo nyonso tozala kota ba rega tokenda kota ba rega ba singa papa rabi ba rega te ba lega tozela na ba lega lelo tena ba yandi tokende na ba manyanga tozoki kota ba tetela o tetela ke mafumbe le numéro est affiché vous allez appeler nous allons parler avec vous. Vous voulez intervenir ou passer à cette émission, vous êtes donc le bienvenu. Je dis merci à Nathan Kifuta, je répète encore Fiston Bassende, Lévi Cyril Arsène Modabi, le garçon capable. Merci à ma mère Méline Timba, Motema tous Pépélé Ambetolo, merci à Fils Kinkela. Merci à vous tous, Pasteur Kosila Nunabo Sanyote, Pasteur Rimo Mambote, Mamundele. Nena Luba. Oh, Solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassende, à un abiso Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a des Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Ah, dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo.